Après tout, je peux même cette invitation. C'est vrai. Je peux une invitation. Il faut que je maintenant, il y a que l'eau, le lobby, même Sando Senga, à Sali Voice, d'accord, stopper cette invitation. Tcha! Yo ici là. Si la Oyo Lingo Saranila, moi na Gombe, si la Botama na ville. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Pombasen, Sila Bissalou, Beckham, les actes vraiment remarquables. Omoni. Et puis le bon mitro. Mais le bon mitro. Babi, omoni singa. Confesse à l'okwa singa. So katani. So kangi lizite et monana. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Tout le monde a dit que les animateurs, ex-animateurs, pas Koffi Olomide, ou Abelagi Liboma. Liboma Lokuta. Liboma la caméra. Yo so mona mutabe liboma ba mon caméra zana. Na benga caméraman. Ya se to mo tamwa na beza on partout. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Musikala bunga na nyango salisa ngaye. Musikala uti na nyango abimisa ngaye mamema. Ewolo mama asali bino ninyema. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. On s'en fout. Bakande ya kabwana. Yaza kuna biso do yosani. Mais Miss le bakande je kabwana yaza kuna bino boza koto yaza wapi? D'accord, ça za côté kunati. D'accord, ça za mpanzi okuna. Ça côté mwana biso la patronne. Mais ce que état que bino bo samela Nzambe, bo croire pena que grand prêtre Nzambe existe aka. OK, oser tant oser. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Na mokili to linga convier te pe to linga kolanda landa te. Na landi sus. Te fali pour palandi. Lobby? Fali alandi. Alandi zunan. Alandi nde ba wenge ba beta concert ba tonsa na 5 milliards na 2005 ça donc ezala ko ali pa mate ko fele. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Yo monye pa liboma. Vrai liboma za wa tambola na fula olu ko alo neti ya ba prince. Ya banani? Ya ba prince da prince lamba ko bo prince wa prince lokoso. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Ngambo ya nini yango bisalo amema boko kakate kolimbisa ye amema ngambo nini asabi nini. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande. Merci toi cher fidèle internaute Valandi à 3W BioNews Télévision, BioNews Télévision, chaîne Abino, Oyo Bolandara Fumba information na temps en réel, Yemoko Daniel Lebika Yaba Daniel, garçon moko très poli, très sympa et puis très sage, Mutalo Barana été. Mais mutoti ndara bato basa musala ndenge elongo bani merci na bayo to balinga teka super maestro moi la maman émission na bino parlons de tout sauf rien yango yo lala toza vraiment et pas ya Daniel Lebika ba Daniel bola na biso na BioNews Télévision émission parlons de tout sauf rien donc a to lo bara nyonso sauf le côté to bomba le côté par rapport ya actualité ndenge to kinanonga par rapport e mambetel na ndenge ya dobona merci ceux qui bomoni to bomba toujours kitoko bozela bokasi ya Mikebi exode na sima caméra mutasimi libiso mi caméra wana mutasimi so image ya kitoko oyo poto bima kitoko boyese na gabo kasi ya Mikebi exode. Merci pour s'abonner toujours massivement à la chaîne na biso BioNews Télévision et puis moi kuda emuke na teka superfinet.org et ozala et kosalanga toujours un plaisir lelo on a plateau na ya parlons de tout sauf rien na zabona moko ya balobela mboka oyo tebite soka changer les côtés so comment porter parole.
to soka lunga une mutu maboke so pas comme analyste mais nga namona kazaka analyste puis za Abakouk donc mama leki ya sila bisalu o tokotongola maboko likolo na Abakouk nyoso batomoli maboko likolo c'est bel et bien na komo ya Miss Lolo ya ba Miss la fille à catalogue la taille qu'il fallait nga na baxile mikolo climatiseur automatique mutu montre mutu apesa ba verser sabatinda e bonjour Miss Lolo. Ouais, bonjour, t'es cas superflu. Maya mukamba. Na ebisio ba. Ebelele! C'est bien moi, maman lek de sila bisalu. Voilà. Babi, les Abakouk, consommons toujours réclamation. Voilà. Donc, veut dire réclamation, et yé pour le bouka, bat nyonso o alibota balingela ki biso. Yo telema réclamer. To bonne la teka. To bonne là. Na kombo na Yesu. Voilà. Nzamba sila bisalu. Vraiment. Nzamba Miss Lolo. Ok. Nzamba Tendresse Dibinga. Nzamba Teka. Nzamba Tonton Hervé Le Sai. Nzamba Yana Theresia. Voilà. To telemeli molimo sa réclamation. Ya libota. Voilà. Molimo ba hypocrite. Na monde théâtral. Oh nyonso za alingaka mwana nga sila bisalu te. Voilà. Tozo telemela bino. Ba réclamation libota la bino. Voilà. Et que le musique au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les Abakouk consomment toujours réclamation. Babi sila bisalu l'impératrice Pomba Sen, Beckham, capitaine de l'équipe. Babi fille o atiki 100 à défaut. Voilà. Toujours 100 toujours. To consommer et c'est kotaki. Donc veut dire 100 hein? Ma Paulina veut dire 100K. Maman Nyota veut dire 100K. Vous tous, vous êtes là. Vous avez 200K. 200K. Moi, na pièce moko écrivaine. Moi, je suis écrivaine. Vraiment, la Azala tête bien Kamayele Makasi. Ok. Car ya mwana tozo bondela pour na batutu o ba réclama bango. Ok. Na kati hypocrisie tozo telemela bango. Banani so ba réclame on kata hypocrisie. Hypocrite mondo ba ebele. Neti banani so. Na mondo na kusote teka, il y a des hypocrites. C'est vrai. Comme ba Gogan suprême. Oh. Hypocrite numéro 1. Gogan c'est pour scène. Suprême Gogan hypocrite. Neti Rebazi hypocrite. Rebazi sur nani story. Oreba e. Ah. Neti Judas Iscariote hypocrite. Réclamation libota la bango zolanda bango. Yango moni mwana nga tali abino il y a des réclamations dans des familles, il y a des hypocrites. Na kati ya monde o ya théâtre, il y a des gens au bazo sala neti alingo alingaka ote, azo ya permettre na pour na profit. Vraiment. Tozo telemela bango. Merci beaucoup to telemela bango là. Sika ba Bakouk, consommons blocage et réclamation. Réclamation. Blocage et pessimista na ngoto moni. Félicitations ma fille l'impératrice Sila Bisalu Pomba Sen Beckham babi capitaine de l'équipe malgré zo lingana yote mais yozo mi lingaka na makasi za problème te hein na lingana te kana tozo ka selo ba selo ba les on dit hein ngasko na lingana bango yote mais yozo mi lingisa na makasi ba les on dire batu nyonso bolobaka mabeke aussi na lingana te ngana mi lingisi na makasi na ko kapa mabongo yo mto lingana yote ya osomona mwasi mobala boya zotingamila ngai yo merci beaucoup balandi ya Daniel Lebika balonde so partout le monde entier Lebika to kana en animation un mot pour bango pour que to ko tena na muzina makambo cher internaute ba nyonso balinga Daniel Lebika c'est un garçon bien o ngana yebi de loté depuis na yeba mo mbalo wana na mona na ba hypocrisie na sengika to s'abonner ce soir to s'abonner à la chaîne ndeko nga Daniel Lebika et ça bien ba ope bolinga bo commenter bo aimer bo partager émission bo ça là vraiment na maximum émission au etalama parce que c'est émission moko ya bien émission lelo donc ba révélation et ça na katia ba mbote belé na vie nga Cloko Monzam de Bundes vie nga Guy Diasuka pa Popi le villa de monarque l'homme à la barbe blanche vie nga Yves Diasuka Gino Ananas Mama Kelia ba Keli Mokonzi na katia Zurich Mimi Lutama Avio le velu na Suisse toujours babi penya Bijou Biuma moi ça mbongo quoi Bijou Biuma babi Biuma c'est de l'argent merci beaucoup na pesio ba mbote belé ba onyoso balinga Miss Lolo les Abakouk les Abakouk chaîne na mino mususu yango yo en tout cas ba bolinga mams ngana mo lobelia mams na News télévision donc naza mama leki ya sila votre mémé national je suis là. Merci beaucoup na restaurant Fimo na kati ya Montréal chez maman Fifi Fimo na Jari 70-75 donc so ke wana vraiment okutana Norbert Amis manager azawana Rolia okutana Baoba Chenge beauté plus l'argent est égal à vrai Norbert Amis na ebisayo
ngape tukunzolele to sola te okutana Shakira Gucci donc merci beaucoup na balandi ya Bio News Télévision lelo oyo toza vraiment na Miss Lolo to pendant que par rapport à théâtre ya bande ngona biso ndenge zokende et puis Miss Lolo lelo oyo apparemment balobi ki ba zolandele toujours na justice et pas bande ngona biso oyo asalaki émission tolandaki na ba différentes chaînes vraiment oyo tomonaki Miss Lolo par rapport ya ba dire ya ndeko na yo ser na yo vie par rapport ningi bande ko bazoloba d'après yo so ne OK napesi queen mother via babi queen la reine napesi mbote bele bisika zali wana yananga OK wana yaya batu baolinga batia biso na conflit mais ye moko nenga za wana ayebi ke o leki na ya lelo kututé OK au petite nae de tous les temps. Donc il y a des gens au baolinga ba semé zizani nga personnellement na un problème té na yokaka et puis si on t'a bengi nga penya pour ça nga remarque nazala toujours là pour na yoka mwana nzamba yokaka bayo bazaka tetinde ba satana po nzambe so aboira satana ezaki pour na tetite satana linga meka comme lokwa nzambe po babi il mettait les sauts à la perfection. Lucifer il était le plus beau de visage parmi ba ange donc yazaki pe nzamba lobi ya atie caché à sceller tango alinga comme lokwa nzambe nzamba kitsa na mabele donc mona ke baloba ba rebelle armée ya ba rébellion eza bana ya satana so moni muta otelemela ka likambo ya malamu c'est kaza rebelle mais ngalo kwa na yokaka na landi conseil ya mama na nga Mimi Mpudi mama Mimi Mpudi na pesi mbote belé na landi conseil ya na nga Thérèse na landi conseil ya ba baku nyonso ya monde entier ba onu so ba sepela kité peut-être ba mona ke na tout ça qui ma vie mais personnellement na tout ça qui était je ne na salaka analyse mais ba tu vas comprendre non la sens au contraire ngala ko be balana ya na ngate pona batu. C'est ma sœur, en tout cas place à Zachanase, on est en famille. On est en famille mais toyoka ki pe petite sœur nae alinga le kana TV. Alinga le kana TV pour que wala sko to kene makasi pesa bitumba ba master. Ako kote la yana te ponga ba yana ngapi ba yo kote la ngati. Donc via aza yana ya zape yana nga. Comprendre. Na famille na famille ezapeka na mwana moko boyepe ado petisa bino ka mutu. Bobo ya ete poza mo a petisa bino mutu. Bo linge ka poza ndeko na bino. Bobo ka ina moto te mwana so tumbi nda bobo ka na moto te to mwana so sumbelo na liboko katango via ya na sumbela ke na liboko kata liboko na ta batika na okota makamna te batika okota batika pela batika po batika pela na son pe batika na ngo batika pe na son batika na ngo mais okolo bani pona makambo yo nyoso zokoma surtout na milieu batata na yebi que ce sont des hypocrites ne ba olinga ba créer ka bazizani mais ngana oyisaka batu boy omolika ma famille batu bakota te via za bakuk ngana za mamaleki ya bisalu na olinga kute batu bakota likambo wangu poza likamba famille biso to bongisi déjà bandoki bosuki ye botikali na soni ye ayola mapona Yesu asalelinga. Voilà, merci beaucoup Miss Lolo tout le monde qui ndeko na bino ya théâtre na kombo ya Dacosta Mukina mariage na vraiment mais présence na bino vraiment ezalaki vraiment absence de nous par deux est vraiment remarquable surtout il y a Pomba Sen Sila Bisalu Beckham les est vraiment remarquable omoni et puis le bon mitro la ba hypocrisie mais le bon mitro babi omoni singa confesse yalo kwa singa so ekatani so kangi lizite emonana donc mutu so si bokabwa nayi moi bo vendre sika moizati mam sina Bellevue ba vendre sika monter dans le roi mariage à Dacosta Bellevue avec son mari na ebité azaki so nani biso to yosani elo nini o mam sa yo lia kuna ona liati après tout ba pese pe mam c'est invitation te c'est vrai ba pese ke invitation te kana foti na makasi net no yo ke lo mo bo lobi o mam sando senga atali voice o Dacosta pese invitation te cha yo ebisila sila oyo lingo sakanela mwana Gombe sila botama na ville sila abotami na ville papa sila ndo sana onatra mukonzi na onatra pa bisalu bino boyebi biographie sila oyo loba ke sila obondela invitation ya mariage alinga na mambo tambola papa mati alinga ngote azala tante ye asalaka musala na chaque jour fois koma mutalaka mutamayele fa vanda koma mariage à Dacosta ba bengete on s'en fout bakande ya ekabwana ya zakuna biso to yosani mais Miss Lolo bakande je kabwana ya zakuna bino boza koto ya za wapi Dacosta za kote kunati Dacosta za mpanzi okuna za kote mwana biso la patronne mais ce que était que bino bo sambela kanzambe bo croire pena que grand prêtre nzambe existe ka OK osé tanga osé OK
bokomprendre ke toza vraiment na Miss Lolo ye mpe apanzaka sango malamu mais soki na kopanza sango malamu ye apanzaka me baza mpe na mwa division moke est ce que bango moko bakosangisa te tokavo bakabola tozaka wana biso toza na biso au milieu du village tokopanzaka nteke tokopanza information par rapport makambo etali tsona na rutu tya mama yeke na parapara yebisi na bana lodo na bala mafe bakimbongila imbondongrai bamemaka moto makeli na bokili te noki tokimisa banyama karama mpe kutu bafumboli misuni batiki baposo pilipili na tomate taka varese moko mais jamais bete ekipe moko nzinzi bapesa miso akomona ebula azomona baimmeuble azomona baamer oyo azomona kasi salite na poubelle alesi comprendre néglige mokoko la manga ata lelo so néglige yango bongo kaka na moi omona lolenge banzinzi bakolanda yango merci beaucoup mpepe monanaka te elenge ningisaka makasa bato bakopanaki popeleki wana lisi comprendre merci beaucoup na jani nzau liso ya levi mpai anu verse monani te verset na mona te mais ezaka na osé awa osé toujours ouais liso levi mpai ke musika te na lobango kaka ok bible ezotuna biso na osé bato mibale bakoki kotambola esika moko so bayokani te donc wana eza na osé ok batuni biso bato mibale bakoki kotambola nzela moko sans ke bayokana donc ntango ngana toyokana te totambola nzela monde te totambola nzela monde alors toza bahypocrite te balakisa sila ke tolingaka yo te biso toye toyebisi sila ke biso tolingaka yo ata biso toza na biso eloko te tomingisana na biso na makasi mpa na yo ya fongoleli biso motema tosani tosani sila asala bato nini ngai ngai nayeba biso toza su na ntan wana te biso totalela nini réclamation réclamation ekoti bato bakonsoma yango bato batala baœuvre tala tout le monde grandi salanga kutu mifi bulela que je sali aute Belgique aye ayebisi nga na sa mams abakuk na moko zawo yana nga mwaso nga na landi azana na Belgique abina yebisa mams sila abakuk na moko za awa abi tolbiso to landa ka ye mutu tu abenga nga na poto aza abakuk de père et de mère je te connais pas de père et de mère je te connais pas faux compte obanganga de père et de mère yaka penya na vrai compte na yo finganga nengo finganga na yoka yo bongo yoka moto volcan ba finga na de père et de mère finganga de père et de mère alobinga na milingisa na makasi et pas si là ouais tu vois yango bino souci enveloppe nanga ba piainga te enveloppe mte so loka gi muto milingisa na makasi ba koti na enveloppe bongo na kamu yo yoka kilo wana to kabana nga na bino ya ni na bisa yo ekenda yena mabe oh par rapport à dobo to kenda na mama yake ngambo ya nini yango bisalo amema boko kaka te kolimbisa ye amema ngambo nini asali bino nini asali bino nini ma saison ya sila swa basusu te saison na ye ezela saison na yo ngongano ekobeta okosepela lokola bisalu kofinga te koyina te kochola te soki yeye kanga fre ma makambo ebele eleka na mokili na mona basusu baboma baninga likolo ya zuwema tika jalousie double face kobanga te mbeli ya mino mibale ebanga nzambe motika na bonga na nyango asalisa ngai motika na uti na nyango abimisa ngai mamema ewolowo asali bino nini ma asali bino sila bisalo alingaka loketo elo les abakuke votre mémé national ezangai mama leki bisalu bamata bakita pomba sen sila bisalu l'impératrice système kaya réclamation kata libota na yo bakanga bino oui que comme idolâtrie problème te mais moi bien ndimo izango idolâtrie programme pour nzambe kuto lobeke na yemize mamokili na yemize nzambe linga muto nalobi ke saison eza ya sila nga siko na sani olati boberi ebani na be c'est bisalu merci beaucoup de maladie à News Télévision beaucoup moi que tozana Miss Lolo Maya Mukamba la fille à catalogue la taille qu'il fallait
climatiseur Elisabeth automatique. III, Madame Elisabeth III, Madame Poutine. Femme, il y a poitrine Android. Donc, fille, à l'aise. donc, on est là avec Miss Lolo. Miss Lolo, parlons maintenant de la musique. Tout à l'heure, événement, il y a année 2022, tout le monde a qui le 30 juin. On a eu musique à 4x4, Betaki. Oui. Tout ça, dans le mois d'octobre, le 29 d'octobre, on a eu aussi, Fali Poupa Robeta, et puis le 25 décembre. Héritier Watanabe Go Gato Torino Motona Tembe et endroit à Robeta. Ouais, na banina ko féliciter dans nos wenge musica 4x4 na réconciliation au basala. Franchement et puis concert wana et pata public pe etika histoire. Voilà. Alors na mokili to linga ko envier te pe to linga ko landa te. Nana landi sus. Te fali pour palandi. Lobby? Fali alandi. Alandi zunani. Alandi nde ba wenge ba beta concert ba tonsa na 5000 tina 2500. Donc ezalo ko ali pa mate ko fele. Bon pona nga. Azab mission na biso ya mboka. OK. Nga la porte na lobaka coup de chapeau na moto azo sa musique ya bien. Voilà. Gogan sur a Betty à automne ça pe Stade des Martyrs on a pas déjà il fait une bonne musique. Donc et puis azara moi mon respect c'est azara orgueilleté. Nga la souhaiter ka ba bonne chance na héritier Gogan. OK. Donc concert na ye et betama bien. Fali pour pape to tomber ba bonne chance. Et sa musique soit linga tombola ka drapeau mboka to boyate mais atika nde bilanda landa c'est pas bien. Mais sa musique ba betara tembe na ba mikolo te. Moni gazon. OK. Ba betsa mukolo gazon te po mukola mona mo liboso na o. D'après pour na concert wana zo mona ngonde. Te pour na concert wana za on peut ko fele bat ba kota na bango. Ba kota na bango. Bat ba kota na bango. Polo ba tse 2500 ta ba bizo mta mabe. 2500 bouteille moi bien. Ya beau fort. Merci beaucoup. Tout le monde qui est en biso animateur, ex-animateur par Kofi Olomide. Ou abela liboma. Liboma lokuta. Ça. Liboma la caméra. Yo so mona mutabe liboma ba mon caméra zana. Na benga cameraman. Ya sele to mo tambo na beza on partout. Yo monia pa liboma. Vrai liboma za wa tambola na fula olu kwata olu neti ya ba prince. Ya wana ni. Ya ba prince na prince lamba ko bo prince wa prince lokoso. Yana ba onda lo tamikuwa na nini na kapela wana na ba mego ya cigarette vrai liboma yiwana ko umel na ngwa sai na ngoso bata ebele. OK. Mutali liboma pe yiwana mais le ko liboma ya nani ya mwana mobali ya nini ya quartier latin je ne crois pas. On est à aventure. Et puis azobe la kombo ya les gens de na Kofi. Mais les jeunes ils ont Kofi Olomide. Et puis titre ya album na bango comment les jeunes. C'est que yende ba permettre ba liboma pour les gens de Talama. Kofi da soit beti musique ne abeta musique bien surtout que voix Cindy le cœur ezala wana kati. OK. Donc il y a ça abela liboma simba ki c'était musique ya Kofi Talama parce que les grands mo pa oyemo aza kwa d'accord la mal. Abracadabra. Ça ba combo vieux wana. Na ebisa. Mkolobo. Mais c'est Poutine. Mais c'est Poutine. Madame Poutine. Oh, yes, c'est Léoté. Poutine est Léoté. C'est le comment on va profiter. Sur les venef c'est le ben concert na Inika. Concert a fait il y a c'est le ezaka bana bandal. Parti ka ba c'est le umba okota. Ba camarade na ye. Nendeni. Basi ba camarade so ba osota ba misat pour ton sera concert. Wana les il y a invitation. Et à concert te mtazombo on est boisombi. Osomba po yokani. C'est le asasa le loni. Na ebite nga na o se souvenir na nzembo na yata morote. Merci. Et bon OK de neti fali. Ba tu ba OK pour ba massage. Ya care. Vous comprenez? Fallait ça la est vrai. Voilà. Preuve na ju disque d'or na mais ce qu'on va mettre Gims c'est le qui? Pour Gims ça tani ya ba diamant ya ba platine ya ba or. Et non le ba ndenga ma bête. Mais to sola na pardon. Oyo so mtatini ka chakale. Tamo mo kumisi tamo mo boyo. Oche mo do. Nazo loba. En tout cas monde entier nde bazabo ba o landa nga ba comprendre lo na loba. OK. Disque d'or au fallait azu alobeli on makasi. Maître Gims na kanda na ke bimsa ya tandi ngo bo alobeli oti. On laksa ba diamant, ba or, ba platine. Ce qu'on a eu na Maître Gims na azu ba disque d'or. Mais na carrière peut Maître Gims bana liboso. Teo. Nandeni. Yo ngo sanga Maître Gims na il fallait aller par rapport à Maître Gims. Teto loto sola. Ce qu'on neni Maître Gims mérite ko zo ba disque d'or rebele bon. Mais ça la bien. Bon fallait ça. Il y a za la kutu na ghetto te. Il y a bima ghetto kala. Et puis musique à Maître Gims c'est betama partout dans le monde entier. Mais il fallait betama partout dans le monde entier. Te mundela yo kangote. Ya kala te mundela yo kate. Miss Lolo. Na bibo. Tu l'as concert na Québec. On va Maître Gims baza ba lokola ba papa wemba. OK. Papa wemba bimisa musique na ghetto e biango. Ti lelo biso zaka na ghetto.
yebisanga chanteur nini o akina obeta na Japon chanteur penya ya Congo aki abeti na ba japonais ake concert bo ba japonais ba prester na ye aya to beta masolo to tala raté maître Gims ko abeta kana ba américain concert penya bo invité maître Gims ba pied caché oh yo ke senga fitiri no lobi ko comme international ya pas comme international ils lelo telo bite oh et papa Verkis qui a mangala kufa comme international te merci beaucoup Miss Lolo si donc to ko boy ki tona Miss Lolo ma mukamba ako se déchaîner par rapport à Betali Miss Lolo mo tanga ki ba kombo ya batu ebele awa avant to banda émission tanga kombo Gogan Suprême le king de la presse tanga kombo ya soki nani tanga des personnes mo ba kombo to ki Rebazi basali nini ti Gogan Suprême neti yege Rebazi afinga mabele solo yo osomela libele nanga afinga ba iso si base de quoi afinga alobi nanga nanu nde na kufela mwana na zui po mwana nga kufi aboti te na le po na finga abatu na finga evia okay dede abengi tendance FC tendance ke nga na za mabele solo ye pede o makolo bukare tala makolo no eza bukare oh makolo no penya ndeza na eza makolo tenga mapenza de la panta libumunye e makolo boy tengama Rebazi ko sakana ngate oki tali bumunene nyama libumunduta yo sakana nani yo libele na nga ndenge zabo yo so melango libele na nga o melango déjà o poitrine android na piaka ngo batu pa pamba te je me respecte moi navana nanda ku banda tongo tibutu teka okay naza selfie à théâtre o abima pa pamba te no bima pamba mate po kimara mukama te ba pe na nzela na ko fa pata na kwa na bisoti ah d'accord na baye pe boki na sale la ngoti voilà et puis na journaliste ndé mo ebimi boy na sur la 3 fois voilà oh ngana ebi citron na ke malibele solo ye Rebazi sali lumba da libele nanga oh libumu no nduta boyo mwa mbali libumu nduta okata sonité na âge na openya boy mwana mobali na temps réel mabundi wana penya vitamine na ko kitsango te yo simbanga poni mina boluka makambo bolinga ko provoquer nga pota na lobo ke funda na yo omoni nga na banga ka suma mteke o bafunda ki posi na kena da kasho na oka solo penya ya kasho et puis na samba oh ke bala nga na ebisio muto lingo sakanela ngate ngate po yo na olala ngate oka nga libele solo ndeni ngasi na bimana o tamu ninga nga mwa mwasho mta Sodome na Gomorrhe ba homosexuel bo mona royaume de siete oh ngate mna lobi bible vraiment ba mona bo konja lola te c'est que c'est comme Gogan wande ko nga mobali yaya mwa mobali aloba mingi te mobali aloba mingi te so mobala ko moloba mingi akomi le roi mwa mwasi likamwa minata na Mirma voilà donc batu bazali na besoin Mirma na minata bandongwana ka po batu bazo matière nde batu musu ba loba ke bino pe boza na posa si la bisal na mama na biso belvika ni la patron na te ba yokana na matanga pa ko edi j'espère que yo zalanga azarate pona zala na studio muta bandai mabe ye moko osuksango oloni mabe obuka mabe ah d'accord mam savandaki yo ye au pied mbotete biso bondelo po yo zanzambe biso bondela ka notre père okay qui est au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh non, ça le pain quotidien. Non, c'est ça. Au lieu de suivre, tant yo ye au bout de mutu mo boisa ma yele ko leka on a niveau ko koma leki yo. Moi na ina penya bien éduqué. Atanga penya ina zula on penya formation. Écrivaine. L'impératrice. Yo yo boudé. Yesko ami ki tsapa na o. Posa nan. Qui es-tu? Sko Gogan Suprême Masaline. Gogan sikoyo. Tangu to beng ponga ngana bengaki Mirma. OK. Na solna na inter na solna minata. OK. Na bengi Mirma na ya boza famille. Voilà. Bolinga ko pesa diable nzela te. Yo na Aminata boza problème te. Promotrice ya makambo wana Joseline. Gogan akesa Aminata ke ono yo penyoza sans esprit. Mirma kenaki pa belle vie akesa belle vie ke lokwa Aminata bazui pa mam si yo pe zwanga aw. Poto za la baguerre.
donc omona ke garçon mo boye songi obo solo li po nini faye bozalaka nde bozalaki non wana ezaki moto ya mabe wana ki moto ya mabe abinaka opréparé mariage na ye ana ta ya barankine te bientôt toke 2023 babindemi yango tokende yango ti wana so tosololaka te totikali na kwe na biso mais motu na moto osamusane neti mamsi ndenge asamusane réclamation fo bato bakonsome yango tosengaka na babaku bakonsome réclamation mais eza teke ngai na ya neti bona kotiaki songisongi mpa na oteka eya malamu te epuis ngokana ya mwambala ajoue role nini place wana mwambala aloba mingi te kuna kutu na epa belvi yango bagogana na yebi te so batyaka bango na kanti position mpo kuna moto arenyaka kuna eya jini mwana lemba yene moto arenya yene penya donc yene pembeni ya nani na kovo mais bango so twana baza lokola bato ba troisième mai deuxième mai kute troisième musika donc bango baza neti bato mo boye kaka soki moi nini mo esenga mo koporte coup de pouce babengi bango baza ba mal nécessaire quoi aba nani oh baza ba mal nécessaire kuna non ba mal nécessaire non lisusu Merci beaucoup, Balandi à News Télévision. Balandi à News Télévision, vous supportez le monde entier. Vous vous abonnez toujours massivement. Dans la chaîne Nabiso News Télévision, vous n'allez jamais décider. Vous avez une émission, il y a bien. Émission, parlons de tout sauf rien. Tout ça, on a mis sur le loto Panzante. Moi, Tekas Perf Maestro, moi, là-bas, maman. Au bord de l'Ibago, on a un katikati. Je me présente au nom de Tekas Perf Maestro. Moi, na ba maman, les chouchous de tous les mamans du monde entier. Bon, mon aki nazara toujours entouré. Na ba maman nanga parce que balinga nga pena linga bango parce que na botama le 11 mars na mona bango. Ta décret siko ya bénédiction. Et puis moi na mo lo barane troté. Asala ramusane par rapport à Betali. Miss Lolo. Ce que ça na conseil ko pesa bande ko nyonso. O bo sala musala ya ko diviser pour mieux régner. Conseil no ko pesa bango. Bando kika. Na pesa conseil te. Na isi bango kaka ba ko hériter royaume de Siété. OK. Bato ebele baokanisa nde baoloba Jésus revient bientôt wana bato ebele baomona lokwato baokosa nga pene naza boye naoluka bokonzi ya lola po bible ebi cherche premièrement le royaume de cieux et tu viendras par dessus donc nga naoluka royaume de cieux na marke na nga naza wana te mpona divise po nga ta mokomonte naoyesa mamsika kolobisa belle vite naosala mo te nga naoya kobaporte conseil naoyebisa ema omoni oza mwana nzambe alimbisaka ndaya kutu ye ndenge aza wana asalimbisa na ye azali na problème te batunde kaka baninga bakomisa ngo neti biso tolobela ne tosala promotion ya produit na biso voilà ozo comprendre biso sa promotion ya produit na biso to na souci l'impératrice asa nini amata nga na koma compter le quoi la donia ya RDC le quoi ba Thérèse ya novelas na mo mona FP ça le quoi novelas na biso ya RDC po zo kotsa ma bien et ça ma bien ozo mona donc batunyo so ba ka diviser pour mieux régner wana. Ce sont des sorciers. Alors, il n'y a pas dans le lobby, il y a pas de lobby. Ok. N'est-ce pas hypocrite, il y a double tranchant. Na vie, il faut tout ça là, logique. Olingi, mais pour critiquer, si kaya zalaka na marque na. Voilà. C'est très capital. Gogan, yoka conseil. Tika comportement mon frère, tant on yoka qui on a regretté ma casse. Nandima ite ke yo, okoko bala ba niveau wana. So pe o ke funda na parke ke funda ko bi o misanda o funda nga funda mutu te na matsa mutu na kona nzambe OK o itale likolo na pa nzambe fundi mutu pa nzambe babengi les juste juge au tala koto atali koto so yoza fautif a punir yo so za na raison a pe sur raison mais so ke mpandi kuna mukamata mu planer so za na mo loko mukamata mu planer ko nga banga banga ngosuta l'état bo ma mutu te l'état moni mutu na samba te nda ubanga OK l'état bo ma mutu te l'état pe ya lelo na kaleza nde moto ya lelo to na état de droit voilà au moins l'état lelo état de droit penge zali donc on avec droiture ko que l'état kala mto c'est l'influence à comme morobo ngana ndeko ya ngana trafic ezala ka souté OK l'état comment yoka poto avec poto nexo remplacer YouTube boy l'état c'est les mal remplacer YouTube c'est ezala ko kuna ngir yo finga ki ba fi yo ko funda muninga obuka ma obu olone ma fi bozo ma finga donc ngana banga asuma mo samba te OK na samba déjà vraiment na leka déjà pe na kasho vraiment na lala pe na oka solo pe nya ko bolo donc le belange loté
Merci beaucoup, Miss Lolo. Tout ce matin, il y a mon plateau il y a pardon de tout sauf rien émission na biso ya sika. So ça na message repesa na balandi il y a News télévision balando partout le monde na to esima me pa Daniel Lebika ya ba Daniel. Wazabi moko ya bandeko na yo moko linga makasi. Message ndoko pesa na bango nyonso. Na sa bango ba ya. Et puis na baba cook. Na sa na batu na bala ya News. News. News télévision Voilà. ndeko na Daniel Lebika o aza frère na nga ya leloti. Daniel ayebi nga bianga na yebi bien wana penga ndeko. Boyambanga. Je suis là, bon nous mon nga mettre fois na kata chaîne oyo. Mo fungolela nga motema. En tout cas nga la evande bakabola raté. OK. Na osaka musana nga. So na linga sila eza pona simplicité na ye. So na linga sila eza préférence na nga, eza choix na nga, les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Amen. Mutuna mutana façon d'être na ye. OK. J'aime la façon de sila bisalu. Sa simplicité, sa façon ya osala musana ye, c'est ce qui m'a tiqué. Vous comprenez? Donc ceux qui vous font les nga motema boyambinga et ça peut être bien à couper moi ndako. OK. Il y a pas de souci. Merci beaucoup. Message mot de la fin pour la émission et puis dédicace nous par rapport Nezalaga. Mot de la fin. Pour la émission Oyo. Pour l'émission Oalelo, place de beba limbisa. OK. Donc ça mbote na ba union surtout au balinganga ming babaku. Ming babaku na mona ba mama nyo tabuzawana les abaku tout dans le monde entier ngalinga bino makasi nga meme na bino ngayo yo bolinga pe ngai boyo ka obat balobate les gens veulent toujours faire des critiques balinga kolobaka mabe na kombo nanga balinga ka batu bayinanga te ko yebelo mo kamsanga soyo linganga te okompe ko influencer pe cameraman na biso ayina penga est-ce qu'ils zalaka vraiment ndeko nanga soyo linganga te wala ba raison no pourquoi linganga te muto ayebinga te tika pas découvrir ngate so moi pe mabe mo bo ayina penga na marque na ye parce que batu ba ko kote c'est ko intoxiquer batu ngadi na monde théâtre nazala nga malemi wana yebinanga batu balinganga te pona ba vérité mais ce qu'on a senga na bata news bata news balinganga bo découvrir nga so na mabe en tout cas nazaka prête pour on senga pardon nazana komi kitsa pour babili milité précède la gloire donc nazana komi kitisa bon mona ke so bo salinga remarque mo boye so na moni ke donc eloko wana saki mabe na lekana ka pour on senga pardon donc na pesi bambote nanga na ba itu balinganga na pesi mbote na mwana nga sila bisalu ma fille chérie na pio bisous gros bisous place aux âmes ça malamu continue toujours na ko préparer ba film kitoko lokwa ba réclamation na osenga ka batu ba consommer réclamation vraiment tous en besoin 100K na premier épisode to on a besoin ba épisode na biso beta nga pe ande na zabo lelo journal lelo na ofanda ka musala osala ya otala ka 100K bana pe da bazada na ba mega na bango tozotala ngonda ku mobimba poto kotsela ka mwana nga vu en tout cas te kayo pe place ozo kende otali pe réclamation pour les actes ya mère na olela fort donc c'est un peu ça vient nga kloko monzambi de bundes na peso bambote belé mon vieux Enoch Lankoso na peso bambote belé master nga Judith Wawa na Chupra du Sud na peso bambote belé ma maman chérie Pierrette Batala ma maman chérie Garda Kidinda mama pasteur ya solo o ayebi penya ko yemba o mona merde na matanga na soda pe mama Garda Kidinda musala nzamba solo mama o penja conseillanga à tout moment mama talanga et puis papa patalanga so ma bezali mama penja benganga mais banana bando sa ba émission na mama ibsanga teke mwana ngo fingaki alobi nanga mama papa talaka bino ayebi ke bino YouTube ezaka bongo so batu bafundi yo funda ba mopanzambi donc mama nanga sala ba prière pour nanga en tout cas na pesi mbote belé mama pasteur José Kanyeba na pesi bambote belé master nanga Linda matondo Linda Bilele na Paris na peso bambote belé master nanga Françoise Betty bambote mère nanga Mimi Lutama Avio le velu moi sambongo na Suisse bambote belé mon vieux José de Londres vient nanga penja Sida Bilele coloforme na peso mbote ka na Suisse c'est le solo boké te na boké Mike la dit na bango na boaka bango te ya c'est Léonie te na boaka bango te baba vient nanga te na ndeni ni bango babi age nanga na mondo tokata ba age nga zaka nanga mukolo ya batutu na pia bambote te na za hypocrite te yango na ebisio so to sola te nga na bango to sola te mbotani sola souté sola ka souté na pia mbote te ya nini na pesi ma sœur
Bifi Boulela, ma sœur chérie, en direct de Belgique, lobby tokene penza na ba concession grande sœur, na BTP tour na lopango langa. Donc et puis ça il penza ki toko, na pesi yana. Bon abakuka. Tenga soma le pont avant. Avant, na soma le pont avant na baksa sous. Ça. Tout monde va teka. To profiter to somba rara. So babaku bakabelinga mabezati. Babaku ku déjà ba lakinga car. Te balaka nga Dakar. Biso pe na babaku. Bolingo babaku bazana ngo yango etinda nga suna linga sila makasi. Ebelele! Chono na rutu cha mama yake na para yepsi na bana dodo na bala mafuba kimongila embondon cry. Ba mema kamota makela bokilete no gito kimisa banyama kara mape ko to fumba limsumba tikba poso pilipili na tomate ta varese moko mais jamais bete kip moko. Néglige moko ko la mango mo lulengi manzi ba Holanda yango. Mpebe mo na raté mais là ning sera makasa. Ba doit comprendre ki mpebe ki analyse comprendre. Merci beaucoup na mon président Herman Ekasongo Molimo et Benezek climatiseur automatique mo tout montre. Papa na prince pressé quand na messie sike wina depuis Canada. Ba to ba ko déclarer mais yo bo président Herman Ekasongo ko ça la prière bonne. C'est mon président mon papa. Papa na prince pressé quand na messie sike wina depuis Canada. Pourquoi pas à restaurant film mon à Montréal chez maman Fifi Fimo na Jari 70 75 79 donc ça wana oza mobimba pena par rapport à mettre au kuta ba plan bio. Hein, babilo na biso pena ba ndenga tout ça ba mboka ni pena donc kuta ngomela kata restaurant film na kata ya Montréal wana pourquoi pas à salon boutique la reine d'Afrique chez maman Shakira Gucci place bakanga suki ya kitoko na kata Montréal toujours kapa maman Shakira Gucci wana Norbert Amisi manager baoba shenge beauté plus l'argent est égal à frère bon bazara vraiment maman fimo bazara pena wana balia pena kitoko wana pourquoi pas à Roli le leke ya ba Roli depuis et Canada, pourquoi pas Anzaz Ramsey de King, mon ami, depuis Canada. Merci na Janine Nzaou, lisse sur Levin Pai. Levin Pai à Kabara Sabatine depuis Bandal na Maboko, Levin Pai, pourquoi pas à Papa Paul Fikipo. Famille Mobimba Fikipo, na Pesibino Ambote. Merci beaucoup na Mike Binasima Caméra, pourquoi pas à Daniel Lebika, bah Daniel. Oh bah Zunga na Souka, c'est bel et moi. T'es Casper Maestro, moi la maman, les sujets de maman du monde entier. Et Belele! Moto! Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. FBT SARL, Fikipo Business Trading, sponsor officiel, Missalande.